toi on a trois catégories, hein. Faut boire. Toi on a star, hein. Toi on a vedette, toi on a artiste. Donc bien comme ça bien comme tu n'as pas star. Porte-parole ça muto a transmettre un message au patron et lobby nae. Bon, rien n'empêche va me souper au cause en peu bon. Sur au sort aux artistes té. Ou à nos musiciens té. Aux ano star té. Aux ana besoin bilo ko nandeni. Faut tité azane loroté en ça bongo. Ya comment luka ba succès. Ba poto ba mémoire au diembela OK kuna lever le rideau. Moi ba bilo kongo ba mémoire poto mo boya au diembela. Obimisa ta différent to ebinza poto té. Donc ba mémoire poto au diembela. OK, au sali à lever le rideau. Aux zongi mbangu po babi fo bazula ko so 4 jours. Fo zonga. Donc ba o ba fingaka bo mekotika parce que musala ngonde yangonde boko mo bebe yangonde zo bebe. O moni siko ke lelo ba musuba kana ba porter parole té. Bazane na bato ba tinda ba finga bato. Bana o leza ki porter parole té. Na comprendre yango ebi mo porter parole té. Faut comprendre ayebi na mo porte-parole té. Pourquoi ba free o ba bimé pa na bino bolingo ezate? Oui ba misusu ebima bobenga na bango mais bolingo ezate je n'appelle mes fleurs au vendre au la TV komona bina filé na important pia na yale. Pourquoi ba yoka na raté ça la bino pas cité? O moni sikoyo ke lelo ba misusu ba kana ba porte-parole té. Bazane na bato ba tinda ba finga bato. Bana o leza ki porte-parole té. Na comprendre yango ebi mo porte-parole té. Faut comprendre ayebi na mo porte-parole té. Bonjour, bonjour Balantignon sur HLV Télévision, très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois en émission à Binoa. Ngai Bino Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse. Nazaraka toujours wana pono sala musala. Naka toujours ka wana pono memela Binoa basango nyonso vraiment bolukaka. Ah vraiment de to ça rende musala. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à toi hein. Didier Lokola, je dis bonjour à toi Rosie hein. Didier Mobala Zanga moi si caméraman privé personnel. Je dis bonjour à toi Rosie, moi ça Pembe Chinachi. Je dis bonjour à toi, je dis bonjour à toi Chichi, Chichi. Je dis bonjour à toi, je dis bonjour sans oublier babi yé vraiment na kita motema balobi maman sociale hein babi chez la vie ta maman sociale maman motema mnen. Je dis bonjour à toi Tracy Chibamba de Paris hein. Tracy babi Tracy de Paris Nazaraka nao je dis bonjour à toi. Bonjour na ba fan na nyoso balinga Joyce Tumba. Ba opé ba se déranger à l'air na mon na raté. Je dis bonjour à vous hein partout vos alinga ya bino na lela bino fort. Na saraka toujours msananga. Lelo na émission na biso lelo to solo la na jina PMF hein bino mo daya boyebila to bi déjà jina PMF elengni daya boyo kala to yambara jina PMF na yende vraiment to papola na vraiment to panza pe to bimisa ba vérité ebele na kate émission na biso. Ouais, bonjour Benzema de la presse. Bonne santé. Un peu bien par la grâce de Dieu malgré Covid-19 oyo kangai biso partout dans le monde entier ainsi que na ba confinement oyo mais on se bat quand même par la grâce de Dieu na bi ke nzamba osunga biso tika biso te quoi et puis maladie on a pe ndenge pena bien na mboko ya béni trop on dirait ça vraiment te pour niveau ba congolais ba linganaka bolingo tola nango so ivume zalaki habita Nero yo aka mutu boya kufi nani boya kufi donc maintenant ma seulement grâce tito que ne peut na ba déconfinement ba ka vraiment ezebele te po to na ba to vraiment na ba hôpital minene te na mboka ho to ba hôpital minene te to na ba nini ba machine pena ozo traiter vraiment ba tout pour na maladie on ezate mais lokola eza bon maladie mo boye eza contaminé partout 26 bisonio so donc faut kolandaka ba hygiène nango kosokola maboko to vanda nde to vandi boye maître mo konza lobi 1 mètre donc kotia ba casque ba masque tout ça là pour na se protéger quoi. China PMF ba fanu ba bito mais ça na chaque samedi chaque dimanche trop na télé mikolo vraiment tozo mono troté bata mikatoni ba stratégie. Non, moni biso to travaillera te ka po okende ko sala po em susotanga komba mutu
pour appeler son bon pour lire. Non. Surtout un fiche de paiement. Donc chaque fin du mois, au moins, on a foutu au signé. Et ça, comme Moussala, au moins, il y a un peu de Moussala. Pourquoi? Moi, je vois qui porte parole dans la musique et cause à la tête. Musique, il faut tambour, il faut porte parole, il faut manager, il faut marketeur. Et un mois partout, même le président de la République, n'a porte parole. Bon, pourquoi pas un ministère congolais? L'artiste n'a pas valoriser Moussala. Et après, on a na TV parce que on a un programme moroté. Na eka maman na TV na lobby après na sali ba dédicace et puis c'est tout. TV Matara, TV Kitarapi. Moni, toi na mode confinement, toi na ba palais. To salate. Preuve on est ba kangi de centre ville. To ke na ba TV on a centre ville. Parce que na ville to kotate. Okende lukani kuna to mais à part ça to kangi mabokote, ba émission internet et en ligne, to autres sala ba émission internet. Ok, comprenez déjà, tu as déjà une belle émission, la dernière Gina PMF, tu as une actualité, n'oublie. Gina PMF, tu as maestro Fabo, Instagram, Mikolo Babikande, Mikolo Instagram de Makam, tu me soupes baboya na Instagram d'ailleurs, d'accord. Koyoka maestro Nengazolo, qu'est-ce qui ne va pas entre vous et votre producteur, Lady Bidex? Ah bon, premièrement, on appelle ça un peu Batubambo Tété. Bonjour dans Batounia Swata la biso monde entier vraiment. Bonjour la patronne en aké Jiti Kirios Kuzara Chimese de trop. L'essentiel do Maestro Fabregas n'a pas Sembo Tebele ainsi qu'à sa femme Maman Terry Alino et leur bébé Jay-Z, bébé Brian Bastar. Leur bana Bastar bébé Jay-Z, bébé Brian. Na salué bango na yabiki ya Christian Decor n'est pas esa Holandanga na pese bambote Hervé Bamana HB Delix. Hein? HB Delix na yabiki ba nouveauté zo ya Kalate. Trésor yaba skin boss ya Kenji Sono na pese bambote belé et na kitata Izine Nicole Cote Nick Love ba bonjour na bino nyonso bozu vraiment. Taya Rolanda biso maestro ana prom moroté moni oko zanoka m susu bon ingénieur on peut n'habiter sur bazala pe ingénieur oko za sala musala mo boye net soko tanga na ista oko za m susu na préparatoire mais bon ben ingénieur pour ani otanga kana ista na comme na G1T DT moza préparatoire. Bon, qui producteur paie, et c'est un mambola. Les gens paient comme un mambola coproduction. Et on a maïs soit là, on a rose sous produit par Moutouté. Il y a mon ça la belle, na wanted record. Voilà, ma contrat na ya kala kutu wana ba premier album ba amour. Te to benga na ende, to benga na. Sunde ni vraiment tout vraiment misa mbon on a caché, je n'a pas même ça makambu na vraiment. Ah bon, premier te to PCP succès te. Eronga na kin déjà bon avant na o tanga wa. Toloba. Lobat. Vraiment, je n'ai pas vraiment. En tout cas, ça félicité hein. Mikolo bo pesa ba challenge. Tant que je n'ai pas ma campagne, d'accord? Donc, d'accord, là on a un numéro, hein? Na Rosie, d'accord, déjà ma campagne, oui. On a na Congo, bangos ko ba na Europe. Est-ce qu'il y a na Congo ouais puis ma campagne? Ça na Congo, na Congolais. Bangos ko na niveau Europe. Mexico yo, faut ko baka, muto yo em susu bat musu ba ba te mo mutema malamu fabuga sa na ngolelo, ba te belé ba na ngote. Na musique congolaise pour mon jeune local là, on a ba tranquille qui a bimi si peu ba musicien que les lo ba reconnu na Congo que so ba to ba le kabo ba yebi que o musicien Fabregas. Donc c'est comme un thème moko ya malamu après ça so ba chance lelo emsum okana osimba mbongo belete na vie na obo ya yo moko osimbi da ba $8,000 kana musique yo so ngade apporter parole na yemba te mais na teki da nzembo 8,000. Bongo boni na ba mises ko o ba yemba ba teka ba 10,000 ba 15,000 mais o ya ngo pa na yebo atalika bino na bezo boke liboso pesa nga 500 yo zo em sous 7,500 tango zo mbongo no ke nyonga atiki nga mbongo belé bo c'est que ya gagna ke belé ki mutema wana mtesa la bongo ba doka lokwa ba Leni Bidens ba frère moko un étranger gabonais Gabonais lelo na Congo bo baye eza grâce à père nae abotaye ça 50-50 et grâce à père nae abotaye awa père nae abotaye papa Leni Bidens que je salue notre vieux père Sek Bidens mutabotaye
mais sikoyo yo tant poye banana Congo le loko mabako mobengo PDG producteur c'est grâce à Fabregas. Donc faut avoir même un minimum de respect avec ton artiste. Faut un respect envers bino mais yo monani kozong c'est ba respect belé. Faut nazong c'est ba respect belé parce que muto asala mutu mabe amiyeba te ka osala mabe. Mais tant batu omoni ya on ngana so elo moke TV otosala ko ekitsaki matapé. On comprend. Donc Lenny Binance place Azali a continué chemin nae atika Fabregas biso bato ala Fabregas tozana atika Fabregas azaka nenga za bongo mais babosa na place msusu ozanga maya omela te ba peso maya omela et puis obimi libando ko momela secret obosani mayo ano melaki donc obosa na te ba mamboza belé lelonga na ningise mo mketo longa na soutane omoni lelo baleni biso comprendre to vraiment lelo na ninga soutane omoni neti baleni bongo pena ba bato ke fasenga ba Fabregas ba merci abanana ko futelo no billet d'avion aller retour ou na première classe na Air France et puis ba loger yo na ba belle ville donc au futa ni 10 francs ba pèse voiture au tambla nango donc ba jour en séjour ba pèse na argent de poche après lelo au comme na mamno mususu au motala côté à bon et ala ka bongo bato basaka bolamu bato bakanisela bango vraiment bolamu ebele te babimaka mabe po bon asala ka chemin na yenda oyeba na nzambe biso to continuer to ada na label na biso Wanted Records ils se produire bien to produire ba mo artiste pe ba Tatiana Cruz to produire ba to nga peut ba contrat bino na Tatiana Cruz ici là si là et si là ya bon baza biso to sala contrat mo trimestriel donc ba contrat mo boye et ça la ka ba 3 mois ou 2 mois. Pourquoi pas beaucoup que non une année, 2 ans, 3 ans? Et un peu dépense. Autant même so dépenser le mutumo boy lobi okende. Au moins mambelo ko yango. O dépenser le mutumo boy lobi okende abo ina mambwana. Moni. Donc to dépenser là que le loba yeba na yeba ni c'est tout à ça la chemin na to ina ba Tatiana Cruz siko tozana un handicapé qui marche. To tika na ye to kene ba 2 ans Baudelaire Lutete. Abimisa ba ana boyo kango j'espère. Yende de travailler dans la belle Wanted Records. Okay, son patron déjà. Talaka déjà Wanted Records, patron il y a Light Music et puis il fait partie de Villanova. Ok, comprenez hein, le trop, mais c'est le trop. Hein. Moi j'aime Nalinga Ming Merveille Makengela Robeta, mais c'est de trop. Nalinga yo Latina, Nalinga yo Latina, China peut mef. Pourquoi ba fruit au babimi et pas na bino, ba misusu. Il faut aussi sera meilleure danseuse congolaise. On a yebi, ba danseuse belé pe ba yebi déjà. Bon, ça la ok. Pourquoi ba fruit au babimi pas na bino bolingwezate? Oui, ba misusu ebima bobengana bango. Mais bolingo ezate je n'appelle mes fleurs au vendre au la TV comme on a bina filé na iboton piana yale pourquoi bayo kananga te ça la rabino pas cité bina filé élève du maître bambo te place Azali et puis félicitations album né ça va bon ça va mais batumsu ba bia ebo yemba te abeta musique à manzanza Promets à la carte que sur les qui n'a qu'imbuta boy et cause à 100 bars so qui de 85 bars ba beta muto beta musique à manzanza na yo muto beta musique à solo na 5 bars nani aleki fais sa réponse pas qui c'est ma réponse donc merci na bina filé lève du maître so défendre Villanova vraiment coup de chapeau sur l'équipe na boyoki mwana baba ou l'équipe boyoki mon ex ou l'équipe boyoki donc obi fou na bino pena donc toi pena ne sengone makasi akende a continuer bongo que toujours liboso je n'ai pas même comment on a na que mon est déjà buchu abwaka ki bormo comment na buchu ko sa bonko emba kitoko nino ko sa ta buchu ya muke conseil bon on so bana biso bon on so bana babo ya wana baraba bon on so bazabana mais ça du fait que au robota dibana mais au robota mitema na bango te quand même au robota bena mwana wana mwa molinga makasi ya linga ne yote donc mais bango nyoso bakabana na donc bango nyoso ba bonne chance na bango ba ke malamu mais merci vraiment bina filé lève du maître quoi
Ok, l'actualité n'oblige, hein, tu vends à penza. Ah, on ne peut vraiment te ça manzaka. Ah, on ne vraiment pas si je n'ai pas mes femmes, ça va souffrir. Je n'ai pas meuf. Comme on a star en abisso Robin Mundibu, à lobby bien que Bino va porter parole. Je n'ai pas. Il faut vous répondre en gros. Pourquoi il faut vous répondre en gros? Yogana. Toi, on a 3 catégories. Hein. Faut boyer bar. Toi, on a star. Hein? Toi, on a vedette. Toi, on a artiste. Toi, comme ça, on a un star. Si ça n'a si ça question nanga ou répondre nanga. Je n'ai pas meuf. Oui. Robin Mundibu. Tout le monde a Instagram. Robin Mundibu a starté. Oh, je n'ai pas meuf. Allez starter. Moi, quand on a Sabine avant, on m'a dit l'homme soit avant ça l'émission à mon tour. Botang ba question tout ça la question me sona robo ya nga bi. Je n'ai pas meuf na niveau na yo. Na maele na yo. Ngana zala apa na nga yo benga to ça l'émission. Il faut que tout tout non. Ngana yebisi yo les opinions na nga. Parmi ba star, il y a la star té. OK, yo mo tete ko tout na po na yo je n'ai pas meuf banda. Oui, Robin Mundibu to mo nani soki pakastine soki baka bana babiloko za ba mélanger na babenga ba banani na poto babenga ba bandibu mais awa muno benga ba libanais o nani mutu mun do babilo mo ndengwa na loba. OK, Robin Mundibu tete na Instagram alobi bien que ba porte-parole bino boza batu oyo boyaka pono luka succès boza batu boyaka pono luka ba relation poto boza batu boyaka kaka po bokanga na ba artiste ba photo botia na ba Facebook po bat balanda bino na sima biso pe totala ebongo to bitin comment ba porte-parole bazo yo ki sa ba orchestre soni ba biso ba peso ka succès olongwe okimi oki ofinga ba pesi bino makambu do bino wakaka pembeni po boluka kaka basa poto mibala poto do bino monde bozawana samba ngo bino bo vivre te yango je n'ai pas me pono banda pono ozong sela no ba réponse to koyeba na bana poto na batu musu ba yebi te peut-être nga na yebi nanga rôle vraiment ya porte-parole na mouvement ezarani. Bon, merci na pour la question là. Ngane na bonga na jina PMF. Naza mère. J'ai une fille. Elle a maintenant à peu près 17 ans. Prudence Yawazi, je salue. Là où elle est, avec son papa. Son papa, il est en Europe. Son papa, tant déjà. Awazi, Martin Awazi, de Bordeaux, Koumissa Nzambe. Yomo yebi toi-même tu sais. Nga déjà vana on a bana makambo de apoto déjà. Nga ba serre de abaya nga ba saba 25 la ba poto. Ba Mimi Chikeva Milchek. Ba Mimi Chikeva Milchek ba na yana ba poto. Na ba Kaka Viki. Ba yana nga ona ba yana ngai. Ba ya Keke Bwana ba yana ba poto. Ba ya Papi Dikosi, ba ya Michel Dikosi ba yana ba poto wana. Ba Ange Nyangasa, ba Louise Nyangasa, ba laboratoire Niati, ba échappé, Noël échappé, arade na poto. Ba mo belé, na ba États-Unis, ba Élysée Moutingo la Star Plus 10, ba Boss Prada na kata Canada. Ba ndeko na ba Patrick Amoul Sapsap, ba Jerry Makabi, ba Cédric Kala, ba ze belé. Wabaradana na poto na vana okuto za makambo. Rôle porte-parole na musique na so eza utile parce que partout na misala nyonso eza société porte-parole azalaka. Na kendano na bandano yo na bandelia président de la République kuto za na porte-parole. Rôle porte-parole eza transmettre message oyo patron na PSO transmettre peuple et comprendre en haut. Parce que les makamunions sont présents à droit de l'Oloba. Tout le monde a avoir confinement au Ezala, les lobes retenus. Basombi sepso babilo mo rapide boy na ba te sorozoeba. Basombi sepso babilo rapide boy confinement lobby voilà. Dana poto kuna corona atokena to somba ba provision ba nini mais na butu nongo toyoka na Top Congo ya arrivé na so Christelle Lusakweno. Porte-parole à chef ya président Aleka alobi ke ma confinement ezate. Bato sango te.
Le porte-parole, ça m'a transmettre un message au patron et lobby. Bon, rien n'empêche, on soupe au cause en peu bon. Sur au sort artiste aux musiciens aux stars aux en a besoin de l'eau qu'on a dit. Pour faire une équipe mobimba, faut un style. Yo connais tant que artiste musicien as a star, un styliste, un porte-parole, un marketeur, un nini nani, un manager. Vous comprenez? Babilo connaît les équipes mobimba, les équipes mobimba, un caméraman. Tu sais pourquoi Babilo connaît? Baza wana pour notre travail, na garde du corps coutu. Donc on a des équipes pour notre travail, pour nous tous à souder, à y mon côté. Jamais la balle de bande qu'on a bête balle, bâtir la gamme tout le monde a bête artika. Bon, ça est concerné quand il bon comprendre pas que poto sikat. Ça sert à rien, ça sert à rien. Beaux à la rapemine artiste, ça sert à rien. N'amérique qu'on faire des fois qu'on faire expliquer yo je ça sert à rien au moins te yo ne bobi mandengmo yo faire comprendre biso to comprendre même parce que ba propos tenu wana lobi ba bien ba porte parole nyonso na lingi na ko zwata mamuna ete nga mona leki na succès na zwata na pourquoi nga mona na leki na succès na zwata na pourquoi. Ok. Bonjour, va na yende bando tourner makambino bokenda ova pe na bango botuna bango pe. Jina PMFP azara o tuni yet ova na na yet. Tuna ya ndova na bala bango tala nga na TV même mana yo. Mais sikoyo bokoma bozanga na bino ba question direct. Non, Jina PMF soki lelo to luki yo to zwa parce que to yebi savoir faire. Yo kana expliquer Benzema, yo kana expliquer lomo. Au moins loko so ba expliquer ngo déjà ba sortant. Bete to tourner page. Et à mon tout à bien n'engager sur la mamne. Soki azane une équipe technique te bako travailler naie. Ça n'engage que lui. Mais biso to bi que na compagnie faut une équipe technique au travail na ba. Eh, ba grand star ou le roi ba Gims. Ba une équipe technique. Ma ouais faut tite azane loroté en ça bongo. Ya comment lu ba succès. Ba poto ba meme ya Rodiembela OK kuna lever le rideau. Moi babilo Congo ba meme poto mo boya Rodiembela obimisa ta différent to ebinza poto te. Donc ba meme poto Rodiembela OK au sali lever le rideau. Ozongi mbangu po babi fo bazula ko so 4 jours. Fo zonga. Yo mo ndiro poto fin du monde. Tozo vraiment tamam na bango te salaka boye po musano ke liboso. Luka ba question les actualités maestro oyo reposer ngo mutu ole bozula ka mutu tamo boye eza pena dinte babino bat bo comme si bango batu ba ndoloba soko ye na caméra na o moni jina lati boye ye na vino ko lata boye ke ni ko li kote pena solo li pena ke jina zo ba koli kadimba vo solo li pena ke jina zo ba koli fils Babila tonton Jubek a solo li pena ke jina zo ba koli Riga mwenze na kata Canada. Riga mwenze a solo li pena. Après boye toti kama mbo. Obiga minute on sto solo solo te. Po tulinga mamna biso te. Tuna nga. Comme na to kota makam. Comprenez que nous sommes avec Jina PMF, Jina PMF azala ne kabo. Oh ayama écoute Jina PMF asala boy comprenez ti na télé Jina PMF azala ande boy ya solo la ande balobamba mo véritable bombela batu. Li kamte na motema Jina PMF Tomoni donc au Vambalobaka, moi liloba merveille amado, a que ça abadan, et ça qu'on en dit ni la revendre. Ma camarade loba na mboka nde yango. O tala boy dans 16 mois boy na kuta ko siba 23 ate. Le lobo ya na fondation akanisi na ba confinement oyo akendo tala bat na hôpital a memeli ba moi quelque chose à manger, moi ba pampers, moi nini. Boy ndezalaka. Ba question autour le rende yango. Kotuna makamba pakistanais wana te ero ya akusoki na yolo so ya bata yolo bolimisa ni ko kota te mon taka yo mto yebi kota depuis mamba confinement ebandaki ndana komi koto wana siko faut beta le sola merveille amado félicitations à elle vraiment meilleure danseuse africaine.
moni makambo azosala lelo eza ke babiloko moko boye oyo eza ke moto azoraisonne au lieu avandaka alobaka te aoraisonne ke bandeko na nga mosusu baza na ntango apasi ntango nga nazwi oyo ya moke oyo nakende mpo nasalisa bango c'est ça bongo nde ezalaka coup de chapeau eza kaka mpona merveille te mais apesi honneur ya bavillageoise na bavillageois nyonso ya Villanova merci merveille bonne chance continuer bongo nzamba yebi oyo bakisela que je ne peux même tomoni mikolo série hein babi mikolo oboyo matokatani pas bon mikolo kaka Instagram ba live ba nini oyebi ke ba makamsu bino pe bobanda na bino ngo ya me bato musu abake bino te mutu bobanda ngo komona acoustique pas basala kabini na bana je ne peux me faire otala kengo ka inonde ezaka ba mode confinement déjà que mutu ana musala sala so sala ka musique okoko kanga mutema to vana mususu 2 semaines sans resala eloko esimba te donc maestro wana so sala ngo pona ça fait partie des promotions ya album na bimisa cible mise en jour na cible mona déjà album wana ba clip eza wana ba novelas ba épave ba promesse ba fusible atako bimisa bino kai love et puis ayaki ko bimisa le 24 oyo le 24 avril au passé au papa Wemba atika biso 4 ans na atala ke akoki ko immortaliser na nini atala ke non a pensa ki na un album na ya yemba ntembo moko titre moko na yemba ki wana ayembela ki ngo mon Paul na yemba ki ngo na imagination papa Wemba a incarna ki papa Wemba yango bimisa ki ngo le 24 avril o ezaki 4 ans ya papa Wemba kokisaki na sama belé a lancé clip nango ya mon Paul na sibu ya mwana bozomona ezo marché na internet siko toza nango mais le 22 mai oyo susu tozo lancer bino sous clip moko na cible ka mise en jour titre nango za égoïste parce que ba rumba boluka rumba ti wana mikatete rumba za wana même ya soso bomona zo sala bongo eza ke bato ba mesana ko zala na e bazala toujours à la page bazala rene toujours à contact donc eza te que le roi confinement et alors ngai to sa no émission oui to mona ki pa chaki pembongo ouais on les fallait pour passer à qui habite bat nyonso ba soutenir bat malade maestro ba ki a chaki $5,000 si je me trompe pas ou bien du colo 5 kabina gauche droite et baté to bombi comprenez que to bombi voilà et aka pona aider ba bande na biso congolais parce que vena biso fallait pour pas de king ana fondation na e o bat nyonso ba yebi f victime asenga ki aide na ba congolais pour na ba confinement o bat bozana bandako ba msusu ba kokate zalaika ke to aider peuple congolais quoi yango mona ke na pesa peka ka et ça la peka bien c'est ça OK te comme ko chiter malin bébé ke ba question suko bolinga ngo mingla na posa ngo ça la ma bien Gina Pemef tokota déjà Didier tokota Gina Pemef couleur préférée ma couleur préférée na ngai era blanc. Pourquoi blanc? Parce que blanc est ange. Donc ange va la tara pembe. Non mon ange noir te. Ange la tara pembe et puis blanc et à couleur mo et à frappant attirant pour nanga. Na mon soza wana loka pembe na nzoto et ça la kitoko mongo boy. Dans la ligne blanc makasi. Talaka fufu ya pembe. Yozo mona fufu ya noir. Gina Pemef le lo mobile mambo ya lobina na posa vraiment Gina Pemef akoma yanga na kati ya palin orondima ou bien ngako fona ndima déjà pour na bota déjà na bota de ana na mwana tala mwana kitoko so mona bebe olelo ndima ta série bozana yupen do yo yebi yo beno yebi yeah donc na bota déjà so bota déjà so rebi mambo nyonso Gina Pemef mobile en tout cas araba guna nga nga linga ming ba roi ba besotre nga ba la roi bon ba fait nga ba Bruno Lubika mbongo propre au sentir pena que masala nga Steven na kati Turquie au mona bina que ça va quoi donc na linga ba jara pongo Gina Pemef okuki la caméra na biso okoyebisa pa boni na minute soka Hollanda. Ouais, ce qui dans la lunette,
Ouais, soy patron nanga vraiment landangai. Maestro Fabugas. Aroye bisaye kaka a continuer na motema boboto azanango. En tout cas, entourage ou batu ndenge balobaka. En plus, il y a Zaranangote. A continuer à nenga zali. Nzamba baksila ezangi. Et puis nzamba sunga femme na surtout pour epena mutu a sala zala. Ainsi que bananae nzambe akene liboso atike kana motemo azanango wana. To zala zala tito kola pena to monanaka. Donc que le bon Dieu vous protège, vous garde bien. Longévité, succès, mambutu, et zalaka katinayo. Zalaka ndongo zali. Zalaka ndongo zali. Boss nanga Maestro Fabugas. Tu sais que Gina t'aime trop. Zalaka mtema nanga. Zalaka ndongo zali. Kokende gauche droite te. Zalaka ndongo zalaka. Gina PMF. Conseil ni no koko pesa ba porte-parole onyo so ba rabin poli. Ba onyo so ba respectera ba contraté. Ba ope bana molimo ko longwa longwa. Ba ope bana molimo ko finga finga. Bon, bazo exemple langa premier conseil exemple langa ngala za exemplaire lelo boye mutasali ngai pena na yeba na makasi boza Fabugas na Congo et puis ti lelo tozali malgré n'importe quoi les gens disent n'importe quoi sur moi. Moi je m'en fous, ça me concerne pas, je m'en fous. Des fois, si tu as l'habitude, soyo qui en et ça l'opé passe dans mon. Non, bah, le ban en français, c'est lui qui se sent piqué, connaît l'affaire. Je m'en fous de tout ça. Je m'en fous de ça. Succès. Oza makambo. Faut pas ma mignon souffrir là. De base à l'euro langai, nazala jamais impoli. De un, nazala toujours poli, na fidèle nam sa langai. Et puis bah tout faut ba que zalaga esikoza. Soko zaka na droite, zaka na droite. Ezata que yo zaka na droite, au moni gauche mouraye au changer le colo comme na gauche té. Potambola droit, sautant même na Galate 6-5 bakomi car chacun portera sa propre charge. Donc nous to même mukumba na parce que lelo yo ko kufa na ndimi to kende na mama na o to lelo ka okufi to kundio. Mais so tambola gotika iba apprenti et refuta un jour. Donc ba o ba fingaka bo me kotika parce que musala ngonde yangonde bokomo bébé yangonde zo bébé o moni siko ke lelo ba musu bakana ba porter parole te bazane na bato ba tinda ba finga bato bana o les qui porter parole te na comprendre yango ebi mo porter parole te faut comprendre ayebi na mo porter parole te yango sali bongo ayebi ne mo marketeur te yango esali bongo ayebi ne mo ya manager te et puis azaka na bango te an orchestre te an eloko te ye contrat azora pe contrat te ça là ba lever les rideaux siko. OK, je n'ai pas vu question suka Rolanda bolanda makambo bien ya mabebo bwaka tokoti année 2020 tala maladie otondima te goya na PMF question suka poto comment chiter ni na mabe au regrettaka souvenir ni na mabe au regretta vraiment l'air mon bi a point na sele musalo fena sana ngata msamsu souvenir mabe on a regretta na musana ondo sala musano kitoko be elle na souvenir mon botika na mabe er mon peu souvent de bi a point na sele musala o mete na sala rapo za musana souvenir mabe na regretta nde ba yibanga voiture souvenir vraiment ya mabe pena et ça l'a passé à ma casse donc soki ni tété mon patron et amsuna ngana craqué ba yibanga voiture on a somba na musala na ngaka oyo donc ba ngai ba déstabiliser ngai mais nzambe tellement za juste nzambe Jova pour nga sambe la Jova aza juste aza ana bolingo pas na grâce na ye atinda patron nga fortifier nga na continuer musala nga na soki on a musala oyo na soki s'agit na zaka na musala oyo na kosomba mapango na musala oyo na kosomba pe mituka na musala oyo mais souvenir ya mabe kaka yango wana ke bayibanga mutuka na nga na somba na mbongo na nga cher et puis na kenda panga te na selo mote na baka nzambe mo yebi na lukaki on panga te na lukaki on a kisite na lukaki on pa Jova na zwaki yango donc
na continuer toujours koluka na ozwango tant que bakati maboko te bakati makolo te munoko bakangi te na ozwa. Ok, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Jina Bilolo Tembela Kibino Jina PMF hein balobi ya solo la na ebia yamba batu très bien. Jina PMF bambote na batu nyos balingaka yo moi programme mouvement so pesa. Ouais, pour l'instant na ngai na signaler ba fan nyonso balingaka Maestro Fabregas pour retenir que Maestro auto signé na Sony Music kalate azo bimiselo komoko wana Sony Music e bimisa pona Maestro Fabregas radar ezo bimawana biso pe ba villageois to kangi pe maboko te malgré confinement na bandaku Maestro apesi so tala papa mutema malamu Maestro Fabregas merci encore nazu sous chance à retia sous deuxième nzembo nazu sous chance à retia deuxième nzembo vraiment merci na Maestro Fabregas apesi nga sous chance na tia sous deuxième nzembo deuxième album na biso zo ya ba villageois titre na ngoza merci. Donc pourquoi tu peux dire merci? Parce que le premier album m'a fait biso to benga ki on a combo ya Cursus l'album du groupe. Tant a juste chance on peut ce deuxième album et en total like et là on est to repesa yé po et c'est pelisa ba mbongo ya zana ngomi tu kazana ngo. Ba poto déjà zala kuna. To pesa ni to sengeka merci. Le titre album na biso ba villageois na ba villageoise titre ngoza merci. Donc Benzema Teka Jina pas me faut Teka Nzembo Teka marché nyonso bo pesa e ali apata 10%. Yeba nga nzembo Jina PMF. Pour titre liboso na tiaka batu bayebi eza jour férié so koti pena na Cursus l'album du Cursus au mona jour férié na emelango vient nga Blanchard Kabanga talaka na beta dio ya Lyon na beta France na Afrique dans la beta Europe na Afrique na beta France na Lyon vient nga Blanchard Kabanga akata Lyon et puis na boss Augustin Kouchi na kata Mwanda mukolo inter de Mwanda vie ba coup de chapeau belé place Souzali mais tout roteka na batu pe bazo proposer nga vient nga Bruno Lubika mbongo propre mbongo propre de l'herbivore Bruno Lubika na kati États-Unis na peso bambote belé na famille mobimba bozo tala ngai na bipe ke boss Prada na kati Canada. Il y a déjà au sol, des membres, sans au sol, déjà. Il y a des amis qui Patrick Amouli sap. Donc, Batoubolinga Jina PMF, n'a juste sous deuxième chance, patron, n'a pas signé Teka Nzembo. Nzembo Yangoana, album Merci, n'a juste Nzembo. Benzema Teka, comme ça allait bien. Les 22 mai, là. Clip à Sikeo, en exclusivité, dans la plateforme sur Internet. Titre ya égoïste et ça bon on a cible mise en jour égoïste a bimisa clip nango le 22 mai oh d'abord ça déjà prêt na ba plateforme nyo c'est téléchargement Spotify Twitter ba plateforme nyo so ça wana bozwango clip mais continuez à consommer l'album du moment cible mise à jour album à Maestro ndete bisa binoka le savoir ne ment pas quand on connaît quand on connaît pas on apprend donc cible mise à jour ezana consommons l'album congolais boluka rumbat wanati et puis Maestro kalate nasi après un mois après ba confinement ozo zana biso na kin poto bana ba préparation et album na biso merci donc quand à mon apesi bureau na biso mobimba CG Yves Mbuyulu étudiant Picho Boussol héritier sinamo FBI ya Doudou Bessa Christian Kanumbi, Ben Dolce Festival. Ben Dolce Festival n'a pas sur Bambote belé. N'a pas que Orléans c'est n'a pas au Landanga n'a pas sur Bambote. Batunions sur Balinga ba villageois ba villageoise nions so. Donc après ba confinement on a si toujours banda déjà mambo entambement ya merci album ya groupe merci Zoya. Merci Zoya. Ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci Jina PMF. Merci pour Yamba Biso Maboko Afongama. Merci Nayo Benzema. Ok. Même à la cima, soit on te sale l'émission, on a vérifié la question pour l'homme sur le banc. Jamais artiste à Rose à la 100 bureau. Jamais artiste à Rose à la 100 équipe technique. Et à la raté, bah marche à bongo. Artiste monté congolais. Artiste à taba grand, nabiso banda, ba papa, ba koko, nabiso tilelo. Bazala kaka na ba équipe technique
Donc so moi mutu alo bongo seka ane neti ba papi mbavu omoni ka de ba papi mbavu alembi seka ane ka lokola ba nanyo mutu la biso mama simba papa ba couper ba bilo moi ba ndengwana pour comprendre un artiste était. OK, merci Wadaki, je n'ai pas mettre. Merci vraiment pour un bibiso maboko fongama. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à mon caméraman Balobi et Didier Loleko. Je dis merci à toi Rosie hein. Chinachi et moi ça Pembe. Je dis merci à toi Rosina Lelof. Bisous. Je dis merci à toi Rosie hein. Wendy Bekili. Après c'est va mbote belé quoi. Na sœur na biso atige biso espace. Comment elle a c'est ma Solange? Comment c'est? Sœur Mimi, hein? Sœur Mimi. Sœur Mimi, après c'est Bambote. OK. Merci à toi Didier Loleko, merci à toi Chichi Balobi ngana oka bongo. Merci à toi Babi Tracy Chipamba de Paris. Hein. Moi ça Pembe, moi ça taille. Je dis merci à toi, merci Nabino Nyos Bolingara. Babi Kara Joyce Tumba Trema di Benzema de la presse Nazaraka toujours on a pour ensemble. Sande na Sarabino YouTube pour belte YouTube ezanara pour nous salam sala. Soro memi YouTube na ba aventure eta lobi sonde oyo. Isomba ramapango nde somba mituka o nde zo somba nyos. Merci beaucoup Nalela bino fort.